Makambo mabombami na nsima na mangomba na molili. Na solo libombami na nsima na mangomba na molili ezali libombami oyo bato balingi kopanza na mboka mosusu te. Liteya oyo ekeseni ezali na ntina monene kino na koloba kaka moke. Kasi na kotika makambo mpe makomi eloba yango moko. Na solo ekoki kokoma mpasi komona makomi ebele. Kasi likambo ezali awa ete ngai te nazali koloba yango ezali nde makambo maleka etiami liboso na bino mpo ete bopona soki elilingi ezali na solo to soki ezangi bososoli. Na solo Apocalypse 17:4 mwasi alati bilamba motane mwindo akembisi nzoto na olo na mabanga kitoko na mangaliti mpe azalaki na kopo na olo na loboko na ye etondaki na bosoto mpe na mbindo na pite na ye. Ezali kaka na lingomba moko na mokili oyo esalelaka mwasi asimbi kopo mpe ezali lingomba na Rome. Mpe oyo awa ezali mboka na Vatican bazali kosalela mwasi moko asimbi kopo mpe abiangami Fides na kati na mikanda na bango nyonso Fides. Siko elingi koloba nini Fides? To kende kotanga na makomi na ba franc-maçon mokanda kitoka na ba maçon ekomami na Albert J. Maki le manuel de la loge. Albert J. Maki azalaki franc-maçon na degré 33 mpe ekomonisama polele ntango tozali kokoba na mateya alobi boye loboko na mobali emonisamaki na ntango nyonso lokola elembo na boyenge bene mpe bandeko na biso mibali na kala basambelaki nzambe moko na nkombo na Fides to boyenge bene oyo alakisamaki ntango mosusu na maboko mibale ekangami mpe ntango mosusu na bilongi mibale na bato basimbani na loboko na mobali numa azalaki moto na liboso atongaki etumbelo mpona Fides oyo na nkombo na nzambe mwasi na epameli mpe bosembo asambela mamaki. Na solo wana elingi koloba bosembo na boyenge bene kasi ezali mpe elilingi na nzambe mwasi. Sikoyo Apocalypse 17:5 ebiangi lingomba oyo mama na basi nyonso na pite. Mpe Apocalypse 18:7 elobi na kofanda mokonzi mwasi na kufeli mobali te mpe na komona mawasoki mokete. Na bongo abungisaki bana na ye na ntango na reforme mpe akozwa bango lisusu. Nazali awa mpe mosusu elongo na ngai azali te na kofanda lokola mokufeli mobali te na koyeba kubungisa bana te akokonza mokili na ndenge na mokili wana nde bokonzi oyo elobi. Sikoyo ezali na ntina koyeba ete Vatican mikolo esili koleka mokolo le 5 septembre 2000 abimisaki mokanda oyo Dominus Jesus wapi alobi mangomba mosusu mazali bandeko basi na biso te Vatican ebeti sete bongo. Ezali bobele bongo ete kaka yango moko oyo na bule lingomba na katolike mpe lingomba na bantoma na mokili mobimba ezali ndeko mwasi te kasi mama na mangomba nyonso. Cardinal Ratzinger alobi ete azali mokonzi na esambise na Inquisition. Bango moko bamibengaka lisusu Inquisition te bazali komibenga lisanga na mateya mpe na kondima. Kasi ezali eloko moko kaka ezali kaka ndako moko. Sikoyo ezali ndeko mwasi te kasi mama na mangomba nyonso. Wana elingi koloba mangomba nyonso mosusu ekambami na yango solo to lokuta. Wana nde elobi. Sikoyo Apocalypse 13:1-2 elobi mpona bokonzi moko wana dragon apesi ye nguya na ye na kiti na bokonzi na ye na bokonzi monene. Oyo ezali maloba na ntina. Wow! Dragon apesi ye nguya na ye na ndenge mosusu nguya oyo euti na esika mosusu. Sikoyo boni bakatolika bateyaka bokristo te iyo bateyaka yango. Boni bateyaka Yesu Kristo lokola mobikisi na mokili te iyo basalaka yango. Kasi bateyaka mpe kolobela na nzela na makanisi mosusu mpe na nzela na lingomba. Sikoyo ezali na ntina koyeba ete na kati na mangomba na molili ezali kaka na mateya mibale. Mateya moko mpona bato na kati mosusu mpona bagoyim bato oyo na kati te. Mpe batemplier bazalaki na mateya mibale moko na kobomba na kati oyo na kati mateya na molili mosusu ezalaki na kobimisa libanda oyo na libanda mpe wana nde mateya na katolike. Na bongo bato mingi bayambaka lingomba moko oyo bato na kati batiaka na mitu na bango.
mpona bato na kati na mangomba na molili Lucifer nde mwana na Nzambe na solo. Yesu azali mwana na mibale oyo alongamaki na oyo na liboso oyo abwakamaki libanda. Bongo Lucifer nde pole na solo molongi na etumba. Mpe bobele ye akozwa losambo na ntango na suka. Wana ezali mateya na molili. Ezali nde mateya na mikolo nyonso na kabale. Mateya na kabale nyonso ntango mpe ntango nyonso mateya na bagnostic. Kasi na solo ezali oyo Biblia eteyaka te. Na bongo mateya na katolike ezali mpe koteya makambo oyo Biblia eteyaka te. Apocalypse 17:12-4 elobi mpona yango maseka yango zomi mazali bakonzi zomi. Bawe na eno bazwi bokonzi te, kasi bakozwa bokonzi lokola bokonzi na nyama. Elongo tango moko bango bazali na mokano moko mpe bakopesa nyama nguya na bango na bokonzi na bango. Bango bakobunda etumba na mwana na mpate mpe mwana na mpate akoleka bango mpe ete azali nkolo na bankolo mpe mokonzi na bakonzi mpe bango na ye elongo bazali babiangami na baponami na basembwi. Awa tokolobela chapitre mobimba na Apocalypse 17 na lite mosusu. Kasi bakonzi na mokili oyo balakisami awa na zomi bakopesa bokonzi na bango na lingomba oyo kaka ndenge moko na Moyen Age mpe bakosalela mateya na ye na mokili mobimba. Likambo na ntina monene ekozala nyama oyo abuti longo na libulu na bozindo. Sikoyo Gary HK na mokanda na ye na nkombo na En route vers une globale occupation alobi boye. Mangomba na losamo na kala na molili euti na Babylone. Mpe bazalaki kosambela pan na solo. Elingi koloba Nzambe azali na kati na bikelamu, Nzambe azali na kati na biloko nyonso oyo ezali kokomisa mpe biso banzambe. Wana etangisami na lingomba na mateya na lingomba na kabal oyo endimamaki na ekeke na bakristo na oyo ebiangami gnosticisme. Mpe batemplier bazalaki mosisa na kati ebombana oyo bayebaki makambo na molili na kala. Oyo esalamaki na solo na zera na Rose Croix, franc-maçonnerie, ba Illuminati, oyo na makomi na Garika bazali kokonza marxisme, mangomba na molili na Amerika mpe Europe, mangomba na politiki, mandako ebombaka mosolo na mokili mpe lisanga na mangomba na mokili mobimba. Awa oyo ezali kama mosusu ezali ete lingomba na mangomba na mokili ekonzami na ba franc-maçon. Tokotanga yango na bozindo. Mpe na solo bozali na lisanga mobimba na nouvel age, mangomba na boyebi na bonzambe mpe makambo nyonso ekonzami na libongisi oyo mpo na kokomisa mpamba mpe lokuta liteya nyonso na lobiko kaka na Yesu yemoko, kati na Yesu yemoko. Wana nde ekozala etumba na suka mpe mpo na kokokisa ntina wana mwasi oyo abatami mpe amibimisi na kazaka na bokristo. Mpe bato bazali kozwa mateya na bagoyi mpe bayebi te oyo bazali ezali mateya na bato na kati. Wana ezali na nde likambo malamu soki totali na 1 Chronique 16:26 mpe ete banzambe nyonso na bato bazali bikeko nde yawe asalaki lola. Wana elobi na biso ete kosambela bikeko ezali likambo moko euti longo mokili. Nimrod nkolo na lola, Tammuz masia na bapakano mpe Semiramis mokonzi mwasi na lola, bango wana nyonso babimi longwa na Babylone. Mpe soki botali mangomba nyonso na losambo epanzani na Liban, na Phénicie, na Babylone, na Syrie, na Grèce, na Rome, na Egypte, na Inde, na Chine, na Mexique mpe na Scandinavie, bozali bobe na lilingi moko wana ebatami na bankombo lokola Baal, Tammuz, Astarte, El, Bacchus, Astarte, Belus, Tammuz, Rhea, Ishtar, Nus, Hercule, Beltis, etc. Mpe na Egypte Ra, Osiris, Horus, Isis, Saturn, na Inde, Vishnu, Krishna, Izi, to davaki mpe tokobise kokoba. Sikoyo na mateya na Rome, lingomba na Rome ezwibo misato oyo pe komisi yango tata mama pe mwana. Oyo linkolo batomboli mwasi kino na bonzambe. Mpe tokomona ndenge nini basalaki yango mpe bazali kosala yango na ndingisa na papa. Na bongo bomisato na solo, na bomisato na katolike romaine ezali makambo mibale keseni. Mpo na bato nyonso ezali tata mwana mpe molimo mosanto, mpo na bato na kati ezali tata mama mpe mwana oyo azali kaka moto mosusu te bobele Baal, Tammuz na Astaroth soki bozongi na ntango yango. Jupiter azali nzambe
oyo azali kosambela na kombo na Petros libanga mpe ubi Petrus elingi koloba esika ubi Petrus ibi Ecclesia elingi koloba esika Pierre azali wana nde lingomba ezali na bongo ezali na libanga mosusu ezwi esika na libanga na solo bokristo na mangomba na molili na mokuse tokoki koloba boye lingomba na losambo na kala na Babylone ebimisi kabalisme mpe baesenye na gnosticisme ebimaki na mosali na yango Simon Magus wana euti na esika mosusu te kaka na mokanda na nkombo oyo histoire de la magie ekomami na Eliphas Levi. Wow, ezali mokanda na franc-maçon moko na likolo na solo gnosticisme esalami na Simon Magus. Na sima gnosticisme oyo na mater na bango ebombani epanzanaki na solo na lisalisi na mangomba mosusu ebele esalami na batemplier. Mpe batemplier bazalaki lingomba moko na bato na katolike romain soki bolingi oyo batiamaki na esika na tempelo mpona kobatela yango. Mpe bazalaki na boyokani makasi na mangomba na Islam na ba Ismailien, ba Karmatite, ba Fatimite, ba Druzes mpe ba assassin. Mpe bazali na ntina monene koleka mpe tokoloba mpona bango ntango tokolobela boyokani na mangomba na Islam. Mangomba nini na makamoni na mangomba na molili bateyaka na solo kaka ndenge moko na batampier bazalaki na mateme mibale moko mpona bato nyonso bato na kati te mosusu mpona bato na kati nyonso mibale ezalaki na boyokani te. Mangomba na molili na Islam bazalaki kosala kaka ndenge moko wana kasi ezali te ya mosusu. Siko batemplier bazalaki na sango na kobombana na kati oyo ezalaki na kati na ba Rosicrucien na ba Jésuite. Ba Jésuite lisusu basalaki mpe babimisaki lingomba na franc-maçonnerie. Mpe lingomba na franc-maçonnerie esalamaki lokola eteni to loboko na ba protestant na Église catholique romaine. Bayebaki yango te bakosamaki soki bolingi na kosalaka mosala oyo Rome elingaki bango basala mpo ete Rome akokaki kofanda na nsima nzoka ba franc-maçon bazalaki kosala yango mpona bango. Mpe ezalaki bango te, ezalaki nde ba protestant oyo bazalaki kosala yango Rome te. Bato na mayele koleka mpenza. Bongo tokobaka liso na batemplier oyo awa ezali na bikeko moko awa oyo nde de molai mokonzi te mozalisite mokonzi na ntango na bopanzani na batemplier oyo nde kokani na elamba na bango soki bolingi oyo ezali moko na bilembo na bango ezali elembo oyo bazali kosala na mangomba mingi lelo boyebi yango mangomba ebele na bakarismatique basalelaka yango basalelaka elembo oyo ezali kokamwa te batémoin de Jéhovah mpe bazali kosalela elembo oyo tokozongela yango na alite ya mosusu. Sikoyo totala na oyo Nesta Webster alobi na mokanda na ye na kombo les sociétés secrètes et les mouvements subversifs alobi mpona batemplier tokotanga nyonso wana te kasi tozali na bilili soki bokoki kotelemisa yango mpe kotanga makomi. Pe awa na mbula 1118 mbula zomi na libwa nsima na etumba na liboso esilaki na kokweyama na musulman kozwama na Antioche mpe na Jerusalem mangomba oyo esalamaki mpe na suka etiamaki lokola batemplier mpe bapesaki bango ndako moko pene na esika na tempelo na Salomon nde kombo na bango na batemplier. Bayebanaki mingi mpe bakomaki lingomba na nguya mingi oyo bazalaki kokonza nkita nyonso na mokili bango nde bato babombi mosolo soki bolingi. Mpe na nsima na mbula oyo 1128 lingomba ebetamaki na Concile de Troyes mpe na pape ezalaki lingomba na bakatolike romain na kati na lingomba. Sikoyo mbula moke nsima mokolo na le 13 octobre 1307 lingomba wana esukisamaki na mokonzi na France mpo ete makambo bazalaki kosala ebimaki na mpwasa. Mokonzi na France Philippe le Bel akangisaki batemplier mpe mokolo yango ezalaki vendredi 13 octobre 1307 mpe banda mokolo wana vendredi 13 ekomi mokolo na elakeli mabe na mokili mobimba. Mpe bafundaki bango na makambo lokola oyo milulu na kokotisa bato na lingomba na bango etondisamaki na mafinga likolo na ekulusu
kowanga na Kristo mpe makambo na mabe ebele. Makambo ebele ezalaki na makambo ebele na mabe ezalaki na makambo nyonso lokola na Sodome oyo ezalaki kosala makuna. Kosambela ekeko moko oyo bazalaki koloba ezalaki elilingi na Nzambe na solo mpe ezalaki bafomete. Elembo oyo ezali na mobali moko na Nzambe mwasi. Kozanga liloba na bosanto na misa makoki oyo bakonzi na bango bamipesi na kolongola masumu mpe ndingisa na kosala makambo mapekisami. Na bongo balakelaki ekulusu mabe banyataki Yesu balapaki kotosa bafomete mpe baboyaki kopekisa masumu. Wana nde mabe makasi na mikolo wana mpo na yango mokonzi na bango apesamaki etumu na liwa kasi Lingomba elimwaki te na solo kasi papa omelaki mingi mpo na koloba ete ezalaki bongo. Milulu na baframason ezali na makambo ezalaki kosalama na batemplier ndakisa awa na mokanda société secrète le mouvement subversif balobi bato ebele batiamaki mpo na kobatela esika na bule na Palestine liboso na basarazin basalaki lisanga moko na kombo na baframason na kolakisa bongo mposa na bango ezalaki kotongisa malisusu na tempelo na Salomon. Bozali koyoka makambo ebele na kotongisama na tempelo na Salomon mikolo oyo mpe lisolo na Israel mpe makambo oyo nyonso na ntina. Sikoyo tokokota moke na lisolo na mokili na komema bino na ndako oyo kitoko. Bokanisi ezali wapi? Ezali na Jérusalem. Pe ezali Notre-Dame du Vatican. Kuna nde pape alakisami na elongi na ye na Jérusalem. Ezali ndako moko mpona mokonzi ezali na bendele na Vatican ezali kopepa libanda pe ezali na balabala moke wapi bokomona bililingi moko kitoko na boyemi oyo na pape. Awa na Jérusalem nakendaki komona esika na ba chevalier. Oyo nde ndako na ba chevalier patriarcal latin. Wapi bazalaki na esika na ebandeli mpe ba chevalier na bokonzi na pape bazali kokanga bisika nyonso wana. Oyo nde elembo basalelaka oyo mangomba ebele na losambo bazali kosalela lelo. Lingomba na rema bazali kosalela elembo oyo ndakisa. Oyo bazali babundi na libela nde elembo bazali kosalela kuna bayambi lopete na patriarche bakomisami ba chevalier lokola ba chevalier bakomisi babombi mosolo minene na ba chevalier mpe batu minene kaka bongo. Na kati na tempelo oyo bozali na solo na ekeko na Jupiter lokola Pierre botala malamu lokola eyambani malamu nalingaki kopwepwa lokolo te yango nde na telemi wana. Ezali tempelo na ntina monene mpo ete bapape mibale oyo pape Paul VI na pape Jean Paul II bakendaki kotala église oyo ezali na solo elembo monene ezali na mabende mpe patriarche latin ekomami kuna. Ndako na ba chevalier soki okoti na kati ezali awa na etumbelo oyo na ntina mpe soki botali etumbelo oyo malambo komona bilongi awa oyo na liboso botika na benda yango pembeni bomoni nini? Bomoni mpongo na mitu mibale oyo ezali mpe elembo na ba framason bazali kosalela na solo yango wana likolo na etumbelo na ba chevalier. Nini ezali na mopanzi wana? Mipanga mibale lokola elakisi esika kokama ezali na ebele na mituye na bamason awa masala na mokila mpongo oyo ezali kopesa na kanisi na oyo bozali na yango ndakisa na lokasa na dollar mpe mpe bisika oyo nyonso na ntina na triangle na moi na nzinga na yango mpe bakitani na lolenge na batemplier ezali ba Jésuite. Sikoyo Lingomba na ba Jésuite na solo bango nde bato na nsima bazali kokonza makambo ebele. Salamaki mokolo na le 15 août 1534 Lingomba esalamaki na Ignace de Loyola mpe nyimamaki na pape na mokolo ya le 27 septembre 1540 na solo esalamaki mpo ete batelemela les réformes. Esalamaki mpo na kobebisa réforme. Loyal alingaki Lingomba na ye ezala mozalisi na bomoko na ba catholique mpe na solo kokitisama na molakisi elongi na ye na Kristo ezalaki mpeza na tina. Awa ezali kondimama na Lingomba na yolola na pape mokolo wana mpe ezali na bokokani monene
wana oyo tokokuta awa botala ndakisa ezali na bokokani monene na kati na ba degré na ba maçon na ba degré na ba jésuite pe ba jésuite bazali pe kolongola elamba longwa sapatu kino na libolongo mpo ete Ignace de Loyola akomaki na Rome bongo mpo na kozwa lupemba na lingomba na ye. Sikoyo oyo nyonso na lobi ezali na makomi ekangami na yango mpe soki moto moko akangeli ngai kanda mpo na oyo na lobi bobenga bato oyo bakomi yango mpe bokangela bango kanda, okay? Boye wana nde basalaki mpe wana nde ba franc-maçon basali na bongo wana bozali na boyokani moke na kitoko. Sikoyo banani babimaki liboso ba franc-maçon to ba jésuite? Ba jésuite nde bazalaki liboso na solo. Esengaki batosa lokola nzoto na mowei perinde acte de cadaver mokanda mokonzi mibeko ezongeli mbala nkama mitano maloba ete bobele moko akomona Kristo yende general mpe ata nzambe apesi yombwa esengeli otosa yango lokola ezalaki Yesu Kristo ye moko. Eke kona Loyola na lopango na ba jésuite Loyola na kati na ndoto compagnie de Jésus esalami na chapelle Notre-Dame de Martre na mbula 1534 chapelle du Sacré-Cœur na Paris ebele na bilemo na makambo na molili wana nde seleka ekenda sango na ba jésuite oyo jésuite nyonso asalaka soki akomi jésuite wana ekolakisa biso likambo moko na ezale na ba jésuite awa balobi ngai mpe abakisi nkombo na ye na miso na Nzambe mpe na basanto nyonso oyo mpe makambo nyonso na lapi ete oyo mosanto papa azali molandi na Kristo mpe azali bobele mokonzi moko na bakatolike to na lingomba na mokili mobimba etc. Alobi mpe ete bokonzi epesameli ye na mobikisi Yesu Kristo mpe epesi papu nguya na kolongola bakonzi nyonso batombokeli na lingomba bakonzi makonzi mboka mbula matari bango nyonso batompamba soki bazangi kondimisama na bule mpe bakoki kobebisama ndenge nyonso na bongo jésuite moko alapi ete soki bokonzi moko kotosi Rome te ekoki kozala ndenge kobebisama na lapili susu ete na kosalisa mpe kosonga mpe kopesa ntoli nyonso to ndambo na bato na oyo na bule esika nyonso na kozala mpe kosala nyonso ekoki na ngai mpo na kosukisa botomboki na baprotestant na to mateya na bonsomi. Mateya na bonsomi ezali mateya oyo elobi ete okopona yo moko nini okondimela ozali na bonsomi na kopona yo moko na esika na kotikela pape aponela yo mpe akobebisama mpe nguya na bango nyonso mpe oyo ekozala likambo te na bisika nyonso bokotinda ngai na mokili na kotosa mpe na laki bino ete na kozala na likanisi na ngai moko te na kotosa lokola ebembe mpe na kobundisa na etumba na kobomba na te na mpwasa na ntina na botombokeli lingomba baprotestant na bansomi ndenge moko na pesami mosala na kobundisa bango mpe kolimisa bango na etando na mokili mobimba na kotika mwasi te mobali te ata mokolo te mwana te na kokangisa bosoto kotokisa kolongola loposo kofina na nkingu kokunda na bomoi batomboki oyo na pamba kopasola mabumu na michopo na basi na bango kobuka mitu na bato bana mike na bango na efero mpona kosukisa libela bato oyo na ntina te bota elaka oyo na bakristo bokondima yango te elaka eleki na bokristo boni basalaki yango na solo basalaki yango na bavodwa babukaki na biteni mitu na bana mike na mabanga mpona kozongisela baboti biteni wana na empire ottoman ezali lisolo na ntina na Serbie mpe na mboka mosusu nyonso na est wapi bazalaki bazwaki bana mike babwakaki bango likolo mpe bayambaki bango na songe na mbeli na bango bazalaki bato moko malamu. Sikoyo bokoki koloba ezalaki islam ezalaki ba jésuite te tokoki kolobela yango tokolobela yango mbala mosusu nakoki koloba yango boyete nakosala yango na nkuku wana nde kokata seleka na ba jésuite oyo nde université pontificale grégorienne de Rome ekenda sango université monene na bakatolike na mokili ba jésuite na bisika na bango nyonso bazali na bikeko na bango na mabanga sikoyo na kipakano banzambe nyonso babimaka na libulu na mabanga mpe bazali na maletele IHS oyo elingi koloba na solo Isis Horus 7 bomisato na ba égyptien balobaka na solo ete wana elingi koloba Yesu mobikisi na biso kasi ezali lokuta elingi koloba IHS Isis Horus 7 mpe elembo na bango ezali triangle na liso ezali komona nyonso na kati mpona kotalisa bonzambe bazali mpe kosalela likonzi oyo stela soki bolingi bazali na elembo oyo na triangle na liso na kati na cercle oyo
mpe ezali elembo bazali kosala na lingomba na nouvel âge. Tosili komona ete garika alobi franc-maçonnerie ezali kokonza lingomba na nouvel âge mpe ba jésuite bazali kokonza franc-maçonnerie to bazali yango basali yango. Oyo nde université na ba jésuite na Prague na songe na yango bazali na Atlas Yesu Kristo te. Soki bokoti na lopango na ba jésuite na mikolo oyo awa na monaki kuna nazali ntango mosusu kotungisama bazali nazali mpe kozwa foto mpe na kati bazali na ekeko na Kristo ezali Kristo te ezali Atlas asimbi mokili na mapeka na ye azipami bazali na bilembo wana likolo na efelo elembo oyo ezali elembo na Hermes. Soki bolongoli ekulusu wana bozali na elembo na Isis ezali nde kipakano na mobimba na yango. Bilembo oyo awa ezali na tango batongaki yango etc. Bilembo na bango Maria M na bamason triangle Rea Nzambe mwasi. Oyo ezali église moko na Allemagne, cathédrale moko na kati bokomona cercle oyo na ekulusu na kati na yango mipanga ematelani. Bilembo oyo nyonso bazali kosalela yango na franc-maçonnerie. Sikoyo soki bozongi na Asiri na ntango na kala ezalaki na ekulusu moko na ntina monene ezalaki ekulusu na Malte. Euti na kipakano na kala nazali na elembo na bazali na bilembo na mizeto awa mizoto mibale moko likolo na mosusu mpe ekulusu mibale moko likolo na mosusu bazali na eker na sanza. Elembo na monzoto na kati oyo ezali elembo na Islam bazali kosalela ndakisa. Bazali na almanaka na moi mpe ekoti na biteni misato. Ekoti na biteni misato biloko nyonso oyo bokonzi na pape ezali kosalela yango. Ekulusu ebalolami ezali kolakisa elonga likolo na Kristo. Marto na ba eker na likwangola ezali bilembo epanzali na mokili lelo. Awa ezali Yesu atelemi likolo na mokuwa na mutu mpe na mikuwa oyo ezali elembo na Jupiter Nzambe Jupiter oyo azali elembo na Lucifer ezali elembo na Lucifer. Awa lisusu ekulusu ebalolami oyo ezali cathédrale moko na ntina monene na Europe na Allemagne wapi bakonzi minene na politique basanganaka. Soki bokei kuna bokomona Janus oyo na mitu mibale mpe bokomona oyo balobaka ezali ekeko na David kasi ezali David te ezali Nzambe pan mpo ete asimbi pololo na pan na loboko na ye kasi David abetaki pololo na pan te. Na solo nakendaki koluka mopanzi na molili na pan mpo ezali na mopanzi na pole na mopanzi na molili na monaki yango wana ezali lokola na lokolo ezali lokolo na nyama na cathédrale moko wana babombi bilembo na bango na molili. Soki bokosi na ndako na molili bokomona oyo ezali Nzambe Anubis oyo ezali na likambo moko te na Bokristo bozali na ye wana mpe bozali na mpongo azali kobima na putulu na ye mpe bozali na elembo na Jupiter mpe bolandami na bilembo nyonso wana mpe na chapelle na bango kuna bozali na bilembo na zodiac oyo ezali kolakisa banzambe nyonso lokola Mars, Verseau etc. mpe poignée na ekuke ezali yin yang wana ezali na boyokani ata moko te na Bokristo. Bazali kosalela elembo na Eker mpe na Jupiter mpe elembo na PX kuna oyo bozali komona na mangomba ebele na bakristo na etando na mokili. Pongo ezali ebimi na putulu na yango ndeke na pao nyonso bilembo na Lucifer. Awa bozali na PS na cercle na elembo na kati mpe bozali koloba boni ezali elembo na bokristo te ezali elembo na Horus oyo ezali bokristo te. Toto na Albert Maquet franc-maçon na degré 33 mpo ayebisa biso nini elembo oyo elingi koloba. Elembo na kati na cercle ezali elembo na nyina mpe na motu ye na franc-maçon na ntina mpe na motu ye na franc-maçonnerie. Elembo ezali solo kolakisa malamu kasi na kobatama moke losango na kala na moi mpe ekotisi biso mpo na mbala na liboso na mbongwana na oyo awa na oyo na kala lokola losambo na falus. Na bongo ezali elembo na bosoto na yango ezali kolobela nzoto na mobali. Na solo oyo ebimi longwa na monoko na mbalata wana nde elingi koloba. Na bongo PX elingi koloba nini tokota na mokanda monene eleki nyonso na makomi na baframason na mokili moral sen dogma page 292 mpe soki bondimeli ngai te nasali yango fotokopi mpo bona yango wana bokoki komona elembo bomoni yango oyo ezali bilembo na biloko na Osiris oyo ezali kaka na makomi na bango tokutaki yango na rite ekose na ba degré na likolo mpo tomonaki bango te kasi basalaka yango likolo na médaille na Constantius ezali na makomi oyo signo Victor Eris mpe makambo mosusu na ntina ezali bongo
biloko na Osiris oyo mpe alekelaki na to na molili mpe ekulusu na mizoto na David mpe asaleli oyo mpe elembo na ntina. Alobi ete bilamba na banganga na Horus ezipami na ba ekulusu oyo ezali Croix de Malte. Bokanisa yango na siri kolakisa bino yango na bilamba na mokonzi na siri. Siko nani moto alataka yango na bilamba na ye na solo tokotala oyo. Oops, ye wana nani alati yango mpe papa alataka yango. Na solo azali ndenganga na Horus. Na bongo mpo na bato na libanda ezali kokokana na Boklisto. Kasi mpo na bato na kati ezali makambo na molili. Na mabele na katedrale na Londres bozali na trikele oyo ezali yingi yango na biteni misato. E bongo wana elobini na bongo totu na kaka na mokanda yango moko. La version celtique du ying yang trikle yango wana nde ezali mai monene libakuma lamu. Nzambe mwasi na bwanya mpe na kindoki na Ekos. Nani atombola maki na Révolution française? Nzambe mwasi raison. Kindoki raison nyoso. Nzambe nyoso. Nzambe moko. Na mabele na katedrale moko wana bokomona to na molili to ezali kolakisa nini to na baframason mosusu wada alobi oyo ezali elembo na kimobali to mopanzi na kobota na bonzambe le signe du langage mystérieux. Wana lisusu ezali na ndimbola na bonzoto kasi ezali kosala nini na kati ya katedrale boye ba Jésuite bazali bakitali na mangomba na losambo na molili mpe bazali kokonza mokili na nzela na mangomba na bango. Batelemi na nsima basali mangomba mike mpe bato nyonso bakanisi bazali kosala te totuna nanu bango nini bazali kondimela bango moko oyo ezali lisolo na bakonzi minene na lingomba na Yesu. Bango nyonso bazali mikonzi minene kobanda na Ignace de Loyola bakomami bango nyonso na molongo kuna tokotanga bango nyonso te utakala kino oyo azali kokamba sikoyo oyo nkombo na ye ezali Peter Hans Kolvenbach nkombo moko na moto na Allemagne ezali na ntina komona ba Allemand bazali na ntina monene koleka na makambo oyo. Peter Hans Kolvenbach azali mokonzi na lingomba na ba Jésuite. Cardinal Ratzinger moto mosusu na Allemagne azali mokonzi na esambiselo Inquisition bamonani moke ete bazali mpenza kokonza ezali kokoma na nini ye wana Peter Hans Kolvenbach. Ntango mosusu bozali na solo koluka moko na bato na nguya makasi na mokili lelo moto na nguya koleka azali pape na moyindo. Aho bozali na libulu na Loyola. Aho bozali na George W. Bush na pape na bokutani na moko liboso na mosusu pe bazali kosala likambo na mbalakata te bakutani mpona kosala na solo oyo na elilingi oyo na sili kolakisa bino wapi Loyola azwi lupemba na pape. Sikoyo ngolulu na kokotisa mpe seleka na makasi na ba Jésuite. Bibliothèque na du Congrès catalogue card yango wana bosili koyeba kolona na mayele nkona na zuwa mpe na koina na kati na mangomba bitando mpe na mboka oyo ezalaki na kimia mpe kotindika bango na kosopa makila na kotutanisa bango na bitumba bango na kobimisa mobulu na bitumba kati na bandeko na mboka oyo ezalaki na bonsomi mpe na bofuluki na kosalela biyemi na mayele mpe na kosalela bolamu na kimia mpe na kozala elongo na babundi mpe kosala kobomba na elongo na ndeko na yo na ba Jésuite oyo akoki kozala na mopanzi mosusu kasi azali koyoka na te na ba oyo okangami na bango kino bobele kaka lingomba elonga na suka na boyokani oyo etiami na mokanda na kimia mpe suka endi misalo lenge esilami. Wow! Oyo ezali mate na egel emoneli mibale ekesani emoneli na bongo bobimisi etumba kati na bato mibale botutanisi bango kino eloko moko etikali te oyo ebyangami likanisi na monguna na yango mpe bokutanisi na yango ebimisi eyano. Sikoyo boyeba oyo Jésuite akoki ntango mosusu kobenda singa na mopanzi moko kasi akoki mpe kobenda singa na mopanzi mosusu bongo wana ezali lolenge bazali kosalela mpona kokoma na kozwa eyano na likambo. Guerre de 30 ans na solo nyonso wana ezalaki na ntina nini ntina na yango likambo ezalaki oyo ete etumba na solo ekoma etumba na kolimwisa kutu boni bakokaki kondima kimia esalama na mboka oyo batomboki bakomisaki mobeko kino komona ba Jésuite balakisa te elongi na bango boni boyebi ete ba Jésuite babwakamaki na mboka nyonso ata bamboka na bakatolike mpo bazalaki na boka bwani makasi
bakonzi oyo nyonso ba katolika bakokaki kutu kobwakisa bango te soki mokonzi moko katolika amekaki kobwakisa jésuite moko mboka wana ezalaki kobebisama ezala katolika to te mpe tala ba jésuite bango wana lisusu bazongi bokoki kotala lokasa na dollar oyo ebimi na suka wana na bongo kondimisama na somo mpona etumba na mbula oyo ntukumisato efanisami na mokonzi Ferdinand mpe na balakisi na ye bakambi na ye mpe baninga na ye na kati bana na Loyola likambo nyonso na lobi awe ekomami ki pape monguna na bonsomi na losambo na mbula pape Jean na mbula moko pape Jules III andimaki na maloba na ye bokonzi na mokili na ntango moke politiki oyo elakisami na mosolo na palata oyo esalisaki liloba na ye na moto ezali mboka na bokonzi oyo ekosalela ngai te ekolimwa sikoyo nasengi bino bosimba oyo ete ezali maloba na bakatolike romain mboka nyonso na bokonzi nyonso bazali kosalela bokonzi na pape te bakolimwisama wana elingi koloba nini na ndenge na bamboka na baprotestant boni bakotungisama te na koloba iyo na solo bakotungisama. Thomas d'Aquin moto na bwanya monene na lingomba na katolike romain alobi pape na nguya na nzambe azali na bokonzi na molimo mpe na mokili lokola mokonzi aleki nyonso na mokili pape na Rome lokola mokonzi na bulamatari na bokonzi na pape amipesi bokonzi na suka te mpe kotombwa malikolo na makonzi nyonso na mokili makonzi nyonso na mokili makomi nyonso oyo ezali maloba na ntina monene likambo na moke ezali te na maloba nyonso oyo mpe ezali kouta na mikanda ekomami likolo nguya na kolongola bokonzi ebongami na bokonzi ezangi suka oyo bapape lokola balakisi elongi na Kristo bazali na yango likolo na bikolo nyonso na bakristo. Cardinal Henri Manning 1892 azalaki archevêque na Westminster na bongo azali kokonza bikolo nyonso na mokili. Sikoyo ezali na ntina komona ete Biblia elobi na biso maloba oyo etiamaki likolo na ekulusu na kobakama na Kristo Yesu na Nazareti mokonzi na Bayuda bokoki kotanga yango na Jean 19:19 kasi na chapele na bakatolike romain ezali na makomi inri ekomami likolo sikoyo soki botali mwa likolo na mokanda na boyebi Webster wana elingi koloba Yesus Nazarenus Rex Judaeorum kasi na seleka oyo na makasi na bajesuite wana elakisi likambo mosusu ekeseni elingi koloba Justum Necare Impios elingi koloba ezali malamu koboma to kokomisa bakonzi bato pamba makonzi to bakonzi na masumu na bato to batombokeli na lingombe ezali kambo moko na ntina sikoyo likambo mosusu balingi kosala ezali kobebisa matena na baprotestant ezali kosepela mitema na biso mpona likambo oyo ete bato nyonso bazali kosangana na biso te esengeli basukisama mpe tozali pene mpona kosala yango soki tozwi libaku na kosala na makasi makambo wana matena na baprotestant esi elembisami mpe ezali kokende na kozindisama na mabe na solo tobiangami mpona kofinga mpasi na bango na suka na kotambola na bitika na yango mpe na mikuwa na yango nyonso oyo tosala noki mpona kopanza yango na makasi na biso elongo mpe bakomaki matena na baprotestant epolisami ekweisami na biteni tobandi kozwa na kati bato na moto oyo ezali eteni na mokanda plan secret bazali bakatolike na mutu makasi babomi bajesuite bazali kaka basoda na Rome mpo na bokonzi na mabele na mokili na mikolo ekoya na pape na Rome lokola mokonzi na bango likambo moko lokola bowumbu na mokili na bango lokola mokonzi oyo elakami wana nde bazali kolakisama bazali kutu kondimela nzambe te ntango mosusu les frères Karamazov makomi oyo nyonso mokonzi na bajesuite abeti sete mpona kozala mokonzi oyo azali likolo na bakonzi nyonso bisika nyonso bajesuite bapesami ndingisa ata ndenge nini lingomba na bango ezali na boye na liloba mosusu te nde ezali nde monguna akoyokana na bokonzi oyo ezali 50 ans dans l'église de Rome ekomami na Père Chikniki. Ignace de Loyola ye moko alobi nguya na mokonzi ekozanga suka kino akosambisa soki ezali esengami mpona lokumu na nzambe kutu akozala na bokonzi na kozongisa na banzela misusu baoyo bayei mbala moko epai na pape na solo oyo ezali lingomba moko na nguya koleka
Frédéric von Hardenberg alobi nano te tomona liboso na bolandami na makambo na mokili lingomba na boye bima ata bato na mibeko na kala na Rome bazalaki na nguya monene boye te kokonza mokili na lolenge wana na koyokana balingi bokonzi na mokili na pape afandisami na kiti na bokonzi lokola mokonzi na mokili mobimba. Mondimi na katolike la fayeta alobi ezali na likanisi na ngai ete soki bonsomi na mokili oyo États-Unis d'Amérique ebebisami ekozala mpona ntina na bansango na ba jésuite na katolike. Mpo bazali na mayele mingi bazali banguna na solo na bonsomi na bato mpe na losambo. Bango nde babimisaki bitumba na Europe. Ezali na bato na bwanya bazali koloba. Morse oyo azali mozalisi na ekomeli na Morse alobi bato oyo bazali banani bazali mpona mingi na bango ba jésuite lingomba moko na lingomba na lisese na kazi na mokili mpona bilongi mibale mayele na nsima mpe bozangi mobimba na mibeko malamu lingomba moko na mayele na boyemi na boyebi nyonso na lokuta kino kutu na bamboka na katolike na Italie yango moko ekomi kutu kolembisa mpe bato basengi kolongolama na bango ezali mpe na moto monene archiduc Maximilien François alobi mikotisi mingi koleka na lopango mpe na mobulu na bokonzi kino basengi na isambiselo kosambisama na boluki na bango na makasi mpona kokonza mokili mobimba mpe tokoki kokoba lisusu mpe lisusu oyo ezali maloba na ntina koleka ezali awa na Michael Angelo Tambourine na mbula 1720 mokonzi na ba jésuite azali koyebisa duc na Brancas boye tala nkolo na ngai uta na ndako oyo nazali kokonza kaka Paris te kasi Chine kaka Chine te kasi mokili mobimba kaka Chine te kasi mokili mobimba mpe moto moko te ayebi ete akonzami kitoko makasi botala oyo ba jésuite bango moko balobaki motubeli na pape esengeli azala jésuite pape ye moko asengami koya epai na jésuite mpona kotubela oyo nyonso nalobi ezali makomi awa ezali Jean-Baptiste Janssen akonzaki longwa mbula 1946 kino 1964 mpe amonani moto malamu mpenza ata bongo bokoki komona foto oyo ezwamaki na journal oyo Saturday Evening Post 1959 pe yango nde azali kokonza ezali makambo oyo tokolobela na lite ya ekoya azali kokonza mangomba oyo ordre souverain militaire de l'ordre de Malte na bongo azali mokonzi na ba chevalier de Malte rite écossais Schreiner franc-maçonnerie, ordre des Illuminati, les chevaliers de Columbus, les chevaliers du Ku Klux Klan, B'nai B'rith, Nation de l'Islam, na mapinga na bango babiangami le fruit de l'Islam, la commission mafia, Opus Dei, na ebele na mangomba na mike. Na bongo lingomba nyonso na molili o ekonzami na bongo lingomba nyonso na mokili oyo ekonzami na ba jésuite ndenge nini bazali kokonza yango nde mpempo na ntina nini banani bazali na kati wana ndakisa na kati na ba chevalier de Malte nani lelo azali na kati na lingomba na ba chevalier na Columbus nani azali na kati na B'nai B'rith nani azali kokonza le fruit de l'Islam nani azali kokonza Opus Dei nani azali kokonza Skull and Bones mpe mangomba nyonso na molili wana mpe almanaka na bango ezali nini wana nde esengeli biso koyeba bokanisa ete Rome alingi azongela bokonzi mobimba na ye mpe soki bazali na kati na nsambela na batemplier nzoka balingi kokonza mokili mpona dragon mpona Yesu Kristo te dragon apesi bango nguya na ye mpe kiti na ye na bokonzi mpe bokonzi monene ezali nsomo mpe bokonzi oyo ekozala likolo na mboka na bino mpe na oyo na ngai kasi sango malamu ezali oyo ete Yesu alobaki yango liboso tozali kotanga yango na révolution na apocalypse mpe alobi ete ndenge nini bakosala lisanga ata lolenge nini na bango na kobongisama bokonzi ekopesama na nani ekopesama na Yesu ebongi kozela na solo likambo na kobanga ezali te na liteya elandi na kolakisa bino mangomba oyo na molili mpe na kolakisa bino banani bazali kuna na kati
ndenge tosili koloba na eteni na liteya oyo eleki awa oyo azalaki Jean-Baptiste Janssen azalaki mokonzi monene na lingomba na ba Jésuite azalaki mokonzi longwa mbula 1946 kino 1964 mpe azalaki mpe na ordre de Marx Schreines ordre des Illuminati ba Chevalier de Columbus Ku Klux Klan mpe mangomba nyonso na molili oyo ekonzami na mokonzi na ba Jésuite. Monyokoli na Église catholique romaine na Allemagne esalamaki kaka mpona bato nyonso bakonzamaki te na bokambami na bokonzi na lingomba na bolamatari. Na bongo tango mosusu bakatolike bango moko bazali konyokwama. Kasi kaka mpona mangomba na bakatolike oyo bazali kotosa mpenza te lingomba oyo bakonyokolama. Mangomba mosusu na bakatolike baboyaki mpenza ba Jésuite, babomamaki, balimisamaki. Na Révolution française, ba dominicain bazongelaki esambiselo na Inquisition na ba Jésuite. Balekisamaki mpe batelemelaki esambiselo na Inquisition na ba Jésuite balekisamaki mpe ba Jésuite babotolaki yango. Ntina na yango ezalaki mpona kobebisa misala na réforme mpe kozongisa bokonzi na bule na Rome na putulu na mboka na Allemagne. Allemagne na monene na ndenge mosusu ekosalama na kati na bokonzi na bule na Rome oyo esekwi. Leo Hillerman mokomi na makambo na kala na mboka Amerika nde alobi yango. Boni ezali kokamwa te komona ete mokonzi na Russie botika ngai na loba yango ndenge wana mpe bakonzi ebele na politiki balobaki polele ete Allemagne ekozala lisusu na mosala monene na ntina na Europe na sika na lelo. Boni ezali mpe kokamwa te ezala sango na ba Jésuite Père Stimple kasi Hitler te moto oyo akomaki mokanda oyo Mein Kampf na solo bokoki kotanga Mein Kampf yango moko. Sikoyo SS esalelaki elembo oyo na mokuwa na mutu na mikuwa elembo oyo ezalaki na nani boni bokanisi ezalaki elembo na Jupiter nzambe na liwa ezalaki pe elembo na Osiris oyo azalaki nzambe na liwa. Anubis azalaki kaka lolenge moko na Osiris azalaki nzambe na liwa nzambe na bawei. Kasi Yesu alobi nazali nzambe na bato na bomoi nazali nzambe na bakufi te nalingi kosalela nzambe na bato na bomoi. SS ebongisamaki na Himmler na kolandela mibeko na lingomba na ba Jésuite mibeko na mosala mpe misala oyo ekomami epai na Ignace de Loyola ezalaki elakiseli oyo Himmler alukaki na solo kozwa. Botosi na suka te ezalaki mobeko monene lingomba nyonso esengaki kosala yango kaka bongo. Liloba nyonso moko ezali kotanga na mokanda oyo ndimami. Lisolo na mokanda oyo kitoko na tragédie des siècles tozali na likanisi na ntina na ba Jésuite. Boye, tango nyonso na bokristo mate na ba protestant bangisamaki na banguna na somo wana esili koleka elonga na liboso na reforme Rome abiangisaki lisusu mangomba na sika na tina na kokokisa kobebisama na yango na ntango wana lingomba na ba Jésuite esalamaki. Boyoka liloba oyo na ndenge balobi mobomi monene koleka azangi mawampe azali na nguya likolo na bato nyonso na bokonzi na pape bakatami na singa nyonso na mokili mpe na ntina na bato batondisami na lolendo na makanisi na bolingo na mbotama mpe na lisosoli mobimba ezangi liloba bayebaki mobeko mosusu singa te bobele oyo etiaki lingomba mpe bokonzi mosusu te kaka kokomisa bokonzi monene. Tokoki kotanga maloba nyonso kasi basalaki makambo na bango mpona koboma mateya na baprotestant lingomba na ba Jésuite na bongo etelemi liboso na biso lokola litomba na lingomba oyo ezali koluka bokonzi na politiki na ntango moke mpe wana na mokili mobimba bokoloba na ngai na solo Chine kokonzama te na boye tosili kokoma maloba moko ekomami na bokonzi na ba Jésuite ye moko wapi alobi ete azali kokonza Chine nani azali kokonza communisme. Ba Jésuite basalaki yango na bongo bakonzaki yango bazalaki kosalela yango na ndakisa
na Amérique du Sud wapi basalelaki yango liboso na kofandisa yango na bokonzi likambo na ntina monene. Oyo awa ezali Comte von Honsbronk 1911 moto monene na mboka Allemagne pe mo Jésuite na kala ya alobi likambo moko oyo. Ba Jésuite bazali koluka nini mpona bango bazali koluka kaka nkembo monene koleka na Nzambe kasi soki botangi makambo yango moko bokoma ete bazali koluka bobele bokonzi na mokili. Bango nde bazali kokonza mokili maloba kaka na maloba. Kaka wana papa azali na basali na ye ebele babombami na mokili mobimba kati na bango ezali ba Jésuite ba chevalier de Columbus ba chevalier de Malta Opus Dei mpe ba moso service intelligence du Vatican mpe basali na yango na mokili nyonso bazali na bakokanite ata kutu d'avant mokomi na makambo na kala na mboka Amerika alobi yango. Na bongo tokotala moke na mangomba oyo tobwaka listo likolo na ba franc-maçon mokanda oyo The Grand Design expose de lobby bosolo oyo ezali oyo ete ba Jésuite na Rome babongisaki franc-maçonnerie kitoko mpona kozala esalelo monene mpe na malamu na bango mpona kosala mosala na bango na kati na ba protestant. Sikoyo na solo bato na franc-maçonnerie esengeli bakosama bango moko mpo ete soki bamoni yango bakosala yango te boni solo to lokuta wana na solo basaleli lingomba mpe bakosami mpe kaka na kati na lingomba likolo ezali na baponami oyo bayebi bakonzami na ba Jésuite na Rome. Bato na mayele mingi mpona kosalisa ba protestant oyo bakokaki kosala polele te mpo balakisami mosapi na ba protestant lokola mongona na Kristo. Na bongo oyo ezali likambo na ntina oyo ezali ebombamelo na ba templier mpe etonga moko na esanga na Mallorca na Espagne mpe kuna lisusu bozali na mpongo na mitumi bale mpe bokoki kokende solo na eglise nyonso na esanga bokomona mpongo na mitumi bale na etumbelo na eglise nyonso wana. Ndenge nalobaki yango Adam Weishaupt azalaki tata na jacobinisme mpe yende asalaki lingomba na ba Illuminati. Longwa na etelo na ba Jésuite na Ingolstadt balobi euti na lingomba moko na molile biangami ba Illuminatis na Bavière esalami na Adam Weishaupt mobimisi na kombo na bango kasi amonani lokola asalaki mosala na se monene na kobongisama na lingomba. Bomoni lisusu bazali kosalela moto na sima mpe mosusu liboso. Sikoyo botala bakonzi bale na ba Jésuite oyo nde mokonzi monene Riki wana mokonzi monene Ledokowski mpe likambo na ntina monene oyo longwa mbula 1773 kino 1814 akonzaki na ntango na kolimisama na lingomba. Sikoyo boyeba oyo ete Vatican yango moko elimisaki ba Jésuite kati na mbula 1773 kino 1814. Nini esalamaki na Vatican na tango wana? Ezalaki na mpota. Ezalaki na mpota na kufa mpe bamemaki pape na boombu mpe akufaki solo to lokuta na bongo nani azokisaki kino kufa bokonzi na pape? Kaka lingomba na ye kowelela bokonzi. Asalaki na ntango na ye lingomba na ba Illuminatis oyo esalamaki na Weishaupt mpe na solo azali mobimisi na communisme na lelo oyo elongo na ba Jacobin basalaki Révolution française. Mbula ebele sima mokonzi na ba Jésuite Ledokowski na ba Bolcheviks basalaki Révolution russe na mbula 1917 mpe ekokani na Révolution misusu. Na kolobela yango tango na kopesa lite na mpona mobulu mpe bitumba mpe bakonzi mabe na bolandisami na mateya oyo. Mokonzi monene koleka na France na ba Jésuite Edmond Paris alobi Révolution russe na kolongo la tsar mobateli na lingomba na ba orthodoxe boni ekataki mutu na monguna na bango monene te mpe kopesa nzela mpona lingomba na Rome ekota esengeli kobeta libende ntango ezali nanu moto etelo eyebani mingi Russie na Russie etelo na Russie na kati na Rome etongami na mbula 1929 mpe batindami na yango na nkuku bakomema nsango malamu
pe batinda mina bango na nkuku bako masango malamu na bamboka oyo bwakami mbula nkama moko nsima na bobengana mina bango na tsar Alexandre Ier bajite bakobandela mosala na kokota na bamboka na baslav banyokolaki babola na bamboka na baslav babomaki bamilio na bato lisolo ekolakisa oyo esalamaki kuna ntango Staline na solo moko na babomi minene na bango ebele na ntango nyonso asalaki makambo wana. Frédéric le Grand abiangami mpe de Russie asali ete ba degré na likolo mpe mikanda na mibeko na ba franc-maçon na milulu na kala ezongisama mpe akomaki ye moko mikanda na mibeko na bokambami na mokonzi monene na ba jésuite. Encyclopédie de la franc-maçonnerie Albert Jimaki ye moko alobi yango likambo na ntina monene mpe botala oyo ezali mokanda moko na kokamo na nkombo na Isis dévoilé ekomami na Blavatsky ye moko mobimisi na mate ekomami ebombami alobi mangomba ezali bakitani bana na Ignace de Loyola lingomba na rite écossais pe nyonso oyo basalaki mosala na kolandela toli na mokonzi na ba jésuite na bongo banani bazali kokonza franc-maçonnerie ba jésuite likambo moko na konga na ezali wana te oyo lisusu tosili kondima ete kokotisama na ba chevalier templier maçon na milulu na lingomba wana mpe na kolikia mpe kondima ete akokita libela mpona komema na nkembo na IHS mwasi aleki bule mpe nzambe aleki na nguya mpe mpona lokumu na elembo tozali kopesa oyo ezali molulu na kati na ba franc-maçon oyo ezali mpenza na ba jésuite na boye ba jésuite bazali kokonza franc-maçonnerie oyo ezali tempelo na ba franc-maçonnerie soki bolingi ezali na Oklahoma IHS ezali oyo ezali tempelo na ba franc-maçon ezali na loge ezali na IHS na kati kuna ezali lisusu na mibange basi mibali na basi na mboka bakoyebisa bino na mongongo makasi ete soki bolandi nzela kino franc-maçonnerie na kati na mangomba na yango nyonso bokokoma na tip top na monene mutu na bamaso na mikili bokomona ete kobanga na moto na moko kobanga na moto ye moko mpe mokonzi na lingomba na ba jésuite ezali kaka moto moko. James Patron mokomi na Amerika na makambo na bakala bato ebele balobaka makambo oyo ba chevalier de Malte ba franc-maçon bazali liboso na molongo wana ba jésuite na ba chevalier na bango na Malte bazali na sima na molongo ba jésuite bazali kokonza kaka ba chevalier na Malte sikoyo bango wana banani na bongo bazali na efandeli na bango na Rome ba chevalier oyo bazali na momesano na kofandaka na esanga kasi kolongola baoyo bazwami mpona kosala mosala na basoda bazali lisusu na lingomba na basoda bazali ba chevalier bazali kokonza bandako nyonso na kobomba mosolo na mokili ba kompani nyonso na mandoki na mokili bazali kokonza Chase Manhattan na ndako na yango nyonso bazali kokonza mangomba nyonso na bansango ebombana KGB CIA mpe makambo nyonso oyo ezali kozongisa ekeke na molili oyo nyonso nazali koloba ezali na makomi nazali koloba likambo na ngai te boloba na ngai te ete nalobi likambo nazali kaka kotanga bazali banani wana na boye botala mokonzi na ba chevalier de Malte mikolo oyo na Amerika oyo asili kokufa mikolo oyo yende Francis Joseph Cardinal Spellman cardinal na New York mpe ndako na bango ezali Cathedral Saint Patrick na diocese na New York sikoyo totala banani yango bazalaki na kati na ba chevalier de Malte wana ikomi mpenza na ntina monene ba mosusu bakufa ba mosusu bazali na bomo Gerald Alevana George Anderson Angleton Arzu Berthier Bobs Bonaparte binomoko mboni bankombo eyokani Borges Bardley Brady Pat Buchanan kombo elobeli bino likambo James Buckley Prescott Bush boni elakisi bino likambo Frank Capra William Kezi wana mpe kanisi sibino likambo te mokonzi na France Bill Bonovan Alain Dulles Avril Dulles Edouard Higgin ezali nde cardinal yemoko Franz Egon John Farrell Flanagan Flynn Gelig Helen Gomram Grace Gerald Alexander Haig boni wana mpe kanisi si bino likambo te Otto von Habsburg, wow. Conrad Hilton, Heinrich Himmler, azalaki chevalier de Malte. J. Edgar Hoover, FBI, CIA, Ayebani, Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Larkin Lerman, Lauren Ruiz, Henry Luis, ye moto asalaki ba kompani nyonso na bopanzi sango na minene mpe journal na monene Time, nyonso wana
azali moto monene na bozwi na bopanzi sango. McDonald Manhattan botangi bato nyonso bango nyonso. O'Neil Ortiz, Franz von Papen moto monene oyo asalaki na Hitler. Peron Roca and bankombo ezali ebele mpe molai koleka Frank Shakespeare, Martin Shi, ata Frank Sinatra azalaki chevalier de Malte mpona bolingo na biloko na mokili. Na solo bato minene nde bazali ba chevalier de Malte. Sikoyo toloba nini mpona ba chevalier de Columbus? Mobimisi na lingomba na ba chevalier de Columbus azalaki bongo Père Michael McGivney, aumelaki mikolo mingi te, akufaki azalaki nalo elenge. Akufaki wana azalaki na mbula ntuku misato na mwambe. Oyo nde elembo ezali na site web na bango eyebani. Bokoki komona yango mbala moko mpe bokoki komona eloko moko na somo oyo ezali nini elo. Bokanisi yango lisusu liboke moko na nzete mike oyo bomonaki na Révolution Française kuna na mokanda na mibeko na bomoto ezali nini bafeso ezali na motole na nzinga na yango elingi koloba nini nguya nyonso na kati na moto moko. Nani wana moto yango? Nani asalaki lingomba na ba chevalier na Columbus oyo esalamaki na sangu moko na ba catholique romain? Alingi kolata bokonzi bobele pape na solo lingomba na ba chevalier de Columbus esalamaki na New Haven Connecticut na mbula 1822. Wana ezalaki koyeba na makasi ezalaki na bato nkoto kama misato ezalaki mpe ba catholique azalaki mpe na ba catholique romain, azalaki mpe catholique romain. Kaka ba catholique romain nde ba pona makakuna yende azali mobimisi na likanisi na 33 degré azali motema mpe molimo na politiki. Okoki kosala politiki na soki ondimami na bato oyo te likambo eyebani na mangomba nyonso na politiki mpe basali politiki bazalaka na lingomba na catholique te bayebi yango. Na bongo moto nyonso alingi kopona maisengeli andi mama na Rome pe na ba chevalier liboso ameka kopesa nkombo na ye mpo na boponomi na biteni nyonso na bokonzi na mboka. Likambo na liboso na ba chevalier na Columbus ezali politiki. Iyo politiki na ba jésuite. Une menace pour la nation. Jeremy G. Crowley ezali mafundi na somo. Bango wana na mipiko na bango oyo ekomonisa mapolele koleka awa biso kokoba mpe tokoki komona wapi tozali kokende. Po etelelo Rome azali kozwa lokola boyoka likambo oyo malamu. Po etelelo Rome azali kozwa bokonzi na ba fasciste lokola ezali koyokana na mateya na ye mpe na makambo na ye. Tozali te kaka na sango na ba Jésuite Père Couglen oyo azali kotombola Italie na Mussolini lokola bokonzi malamu na ba Kristo. Kasi journal na bango mpenza na kombo na Civilitas Catholique ezali nde journal na solo na ba Jésuite alobi ezali journal na bango elobi fascisme ezali bokonzi oyo ekokani na solo na mateya na lingomba na Rome. Oyo ezali somo. Boni bosili komona te ete mikolo eleki bokonzi ekomi makasi. Boni bomoni te ete makambo mosusu makambo wana bomoni te ete bazali kozwa bino lokola bato esengeli bafukamela mbala nkoto ntukumi baleli boso na makonzi. Nsima lingomba mosusu ezali Opus Dei. Ezali lingomba na losambo na bansangu te na kobatama ndambo oyo ezali na ntina na liboso na kosalisa ndenge nyonso bokonzi na pape mpe bato oyo batambolaka na bikangeli oyo epasolaka misuni na bango mpo bazala na mpasi mikolo nyonso na etamboleli na bango mpona kozongisa na makanisi na bango mosala na bango. Bazali bato bayebana bato na likolo koleka lokola bakonzi ndakisa na Portugal mokonzi azali moko na bato na Opus Dei. Mpe tozali na lingomba na School and Bones banani wana na solo bazali na mokuwa na mutu mpe mikuwa oyo na ntina wana elakisi nini boyebi yango sikoyo Jupiter mpe bazali na motu ya 322. Soki botangi Genèse 3:33 bokomona sikoyo moto akomi ndenge moko na biso ayebi malamu mpe mabe. Kotombola moto likolo na bonzambe oyo ezali Université de Yale esika bazali sikoyo tokoyoka moko na bakonzi minene alobi mpona School and Bones oyo nde Anthony Sutton totuna ye azali nani atangi na Université de Londres na Göttingen mpe na Californie molukiluki na etelo na likolo ouvert Université de Stanford mpe molakisi na makambo na nkita na Université d'État de Californie. Azalaki na molende mpona koloba mpe kokoma mokanda moko mpe pabomaki ye mpona yango. Kasi tokotanga maloba na ye mokanda yango oyo Anthony Sutton, le secret d'état de l'Amérique, une introduction à l'ordre de School and Bones. Ngai nazali koloba yango te tokotanga maloba na ye.
School and Bones esili ezali Bush alongi na maponami tolanda bilili. Université de Yale bakitani na mabota na liboso na Amerique bandimaki ete misala na bango na bosangisi nzoto eutaka na sanduku na bawei na somo na ndako moko etonda na milinga liboke moke na bato na bokonzi basimbi kita na mokili ezali misala emonani na mangomba mosusu na molini na Amerika. Mangomba ezali na bankombo lokola Bilderberg, Skull and Bones mpe Commission Trilaterale. Lingomba na Skull and Bones esalami na mbula 1832 na bato mikolo zomi na mitano na Université de Yale na New Haven na Connecticut. Bafalisaki lingomba na bango na molini na mibeko mpe na milulu oyo etikala kobongwa na kino lelo te. Molulu na kokotisa bato na kati na Skull and Bones etiami mpo esalema na sanza na mine inase na lilita. Moko na bango tosaka makasi azali kosala lokola mokambi na molulu. Nsima na ye kolata elamba ayebani na nkombo na Oncle Toby. Moko na bato na Bones na mongongo makasi alati lokola Don Quixote. Mosusu alati sami lokola mozalisi na lingomba Elihu Yal na mosusu balati si bilamba na pap. Nyonso ekozala mpamba soki ezalaki na likambo oyo te ete kati na bato na Bones na kala ezali na bakonzi misato: William Howard Taft, George Bush tata, George Walker Bush. Mingi na basali mibeko mpe balakisi elongi na mboka bakolo na bakompani lokola William Whitney, bakonzi na sia, baministre na mboka mpe moto na bato na bozui na bopanzi sango. Moto na bozui mingi na bopanzi sango Henry Luce. Kokanga monoko libela esengami na moto nyonso na mokanda akomi mpo na bomoi na ye na mbula 1909. George Walker Bush alobi kaka liloba moko na kozalana na ye lokola moko na baye na lingomba na Skull and Bones. Alobi ngula na ngai na suka na kotaki na Skull and Bones na lingomba na molili etonda molili koleka kino na koloba ebele te sekele na kolanda balukiluki mosusu ezali wana mpo na kobatela likambo na ye oyo ete bato na Skull and Bones bazali kokotisa bandimi na bisika na likolo na bokonzi mpe na nguya. Moto na lingomba na Bones ayebani mingi ezali mokonzi na kala George Bush oyo na kolandela bizaleli na bango apekisami kondima ete azali moko na bango. Mokonzi ozali moko na bato na lingomba na Skull and Bones boyebisa ya bima. American Journal ezwaki eyano moko wana ntango totunaki mikolo eleki George Bush Jr. gouverneur à Texas na ntina na bozalani na ye kuna. Bone ezalaka lisusu likambo ezali kobomba na makasi kino na ndimite mpenza ete ezalaka lisusu. Ok, na bongo bomoni ete George Walker Bush azali moko na bango bazali na kati na sanduku na muwei bazali kofuka maliboso na elongi na pap bakati sereka na kosa na bakati pe sereka bazali kosala makambo na kosalela ye bazali kosala makambo nyonso na bosangisi nzoto na kati na sanduku na muwei na koloba mingi te makambo bazali kosala awa ezali makambo na soni mpe bazali bakonzi na bamboka na nguya monene koleka mokili kasi bazalani na mangoma na molili lokola oyo. Sikoyo tokozala na mapona mikala mingi te kasi botala journal oyo na Allemagne, Financial Times na Allemagne, février 2004 oyo elobi ete Kerry molakisi elongi na baopposant akowelela bokonzi na George Walker Bush. Ye mpe azali moko na bazalani na Skull and Bones. Na solo nini bokopo na soki bato nyonso bazali na mopanzi moko? Bato oyo bazali kondima nini mpe bazali banani? Tokososola yango na moko na mate ekolanda. Lingomba ndenge ezali mpe ndenge nini bandaki. Bato na kati bayebi yango lokola lingomba, bamosusu bayebi yango eleki mbula nkama moko na ndambo lokola chapitre 322 na lingomba moko na molini na Allemagne. Wana ezali kamona ntina monene na solo wana esili komona na ntango bakotaki na makasi mpe bayibaki mikanda mosusu na lingomba oyo. Eyebani mingi na bato nyonso lokola Fiducie Russell na mbula 1856 to lokola lisanga na liwa. Mpo ete bazali kosalela nzambe na liwa oyo azali Anubis soki bolingi, Osiris soki bolingi to Jupiter. Eteni na ba-Americain na lingomba oyo esalamaki na mbula 1833 na Université de Yale epai na General William Huntington Russell mpe Taft, moto oyo moko kaka azalaki mbala moko mokonzi mpe mokami na makambo na mibeko na Etats-Unis. Likambo na ntina. Sikoyo lingomba na Allemagne elingi na solo koloba nini? Lingomba na Illuminati esalamaki na Université d'Ingolstadt mpe bato na kati bazwamaki na kati na bayekoli.
na solo bazalaki bayekoli oyo bakangamaki makasi na makambo na molili boyebi yango bana na bato na kati na likolo lingomba ebimelaki na yale na mbula 1833 kasi Skull and Bones ezali moko na lingomba na molili na Allemagne na bongo lingomba nini ezali kolakisa bazalali na makasi kuna bazali na nguya mpona kotindika bana na bango na baboti na bango bakota na lingomba mpe ezali na mabala na kati na bango na tina na mabota mpe bazali kokota na bisika na likolo biteni mibale tozali kokuta mabota na ba-Americain na bato bayebana kala mabota oyo bazali na bozwi mingi tango moko na bazalani akotisami na kati na lingomba alobi mpoko oyo akokufa na mokili mpe akobota manasika na lingomba ndenge akobanda lelo kolanda yango lingomba ezali mokili na solo wapi akozwa nkombo na sika mpe bandeko mibali na sika zomi na milei kati na makila mpe bankombo na sika siko ezali na lingomba na ba-Britannique oyo esalami na Université d'Oxford na All Souls College mpe oyo na ba-Britannique ebiangami liboke mpe Skull and Bones ezali yango moko te bozali na liboke mpe bozali na lingomba na ba-Européen na bongo boyokani kati na lingomba ezali kokokana na oyo na bayuda na Rothschild cercle na kati mpe ezali na kati na mokili mobimba lingomba moko na molili oyo ezali na bato bayebani mingi na makambo na nkita na bokamba mibiteni nyonso na boumeli mpe bazali na solo bakonzi minene kweka na mokili lelo mpe soki bazali na ete na lingomba na Allemagne wana nde bazali ba Illuminati mpe George W. Bush alobaki ete ezali na biloko nkoto moko na pole oyo ezali kongengisa mokili na ntango oyo ezali na ntina komona ete lingomba ekomi mikanda minene na mibeko na mokili bazalali na yango bakomi mokanda na mibeko ndakisa Archibald MacLeish moko na bazalani na lingomba na Skull and Bones to azalaki akomaki mokanda na mibeko na UNESCO sikoyo tokoloba mpona UNESCO mpe tokoyeba ezali nini mangomba Union Theological Seminary ekambami na Skull and Bones seminaire na ntina monene tokolobela yango na mozindo na lete mosusu bandako minene na balobeli na bapanzi sango mpe na mombongo ebombeli na mosolo mpe makambo nyonso oyo ekambami na lingomba bomona ndenge chapitre 322 esalaka ezali na mosisa moko na kati boyeba oyo ete ezali na solo liso emonaka nyonso likolo na liso kasi ezali likambo mosusu ezali na mosisa na kati ezali na cercle na kati ezali na cercle na libanda ezali na cercle na Atlantique Bohemian Club botala yango malamu Bohemian Club eteli moko na Skull and Bones Pilgrim Society Penumbra Order chapitre 322 na motindo commission trilatérale wana nde etiami elongo bokoki mpe kotia oyo ndenge oyo Conseil des Relations étrangères Organisation des Nations Unies commission trilatérale na ba-Illuminatis basali bazali likolo na nyonso na kati na kosalaka na solo lolenge na mesa na cercle sikoyo bosili komona ete Bohemian Club ezali eteli monene na likambo sikoyo Bohemian Club oyo ezali awa oyo ezali nzete na Bohème mokolo na le 2 août 1982 na journal Newsweek balobaki mpe oyo ezali kaka maloba lisanga monene na elanga nzete na Bohème ezali Bohemian Grove ezali sikoyo na miluna etano na kilometre tuku nsambo na mitano likolo na San Francisco ezali na zamba ezali ebomba melo kasi kaka boye ata ebomba melo ekoki kokundolama mpe mopanzi sango moko moko asilaki kokota na kati na kobatama esika ebatelami makasi lopango moko na etando monene ezali esika na kobatama na bato nyonso na ntina na Bohemian Club na San Francisco oyo mokonzi nyonso na ba républicain banda Herbert Hoover azalaki mozalani na yango ezali kaka makomi molulu oyo ezali nzete na Bohème oyo ezwamaki na bilili na molili makasi na solo na kobomba makasi na mopanzi sango moko oyo ebimisaki mobulu makasi sikoyo bokoki komona moke na elili oyo na koyebisa bino nini ezali koleka kuna na zamba oyo bato bazalaka bolumbu batambolaka bolumbu na solo bazalani na kuna bosusu balongwa na lingomba oyo mpo balembaki kotambola bolumbu sikoyo bokanisa moke mokozi na États-Unis azalaki moto na bato na lingomba na Bohemian Grove bokanisa yango nano banganga balati bilamba babilembo na pape bazali kokumisa komu mpo ete komu amonaka na molili azali na kongengisama
bazali kofukamela zamba balobi kitoko nzinga biso awa biso sikoyo tonkumbameli yo ezali bikelamu mpe kosambela bikelamu bazali kokumisa komu mpe kokumbamela ye ezali kipakano ndenge ezalaki ezali na milulu oyo na kolobela te wana ezali kati na mibali bolumbu mpe soki botangi Biblia na bino bokomona ete ba oyo bakumbamelaki nzete bango nyonso babyangamaki bato na masumu bazalaki bato na nguya makasi mpe bazalaki mikonzi minene mpe ntango ekokaki kofanisa bango malamu kasi bazalaki kozonga kaka na bokonzi ezali kosambela bikelamu kosambela Pan kosambela Lucifer mpe bakonzi na mokili bazalani na yango totala bilili oyo na molulu na nzete na boyema tika ete bato nyonso na nzete na boyema bato saka liboso na ye botombola mitu na bino o bino banzete mpe botombwama bino makula na libela mpo botala ema na boheme mpe basanto bazali makonzi na ndako oyo komu ezali wana o kitoko ezali na libela mpe tofukami liboso na ekelamu na libela mpo na esengo na ntango molai totali bobele moko mpe ezingi bino sikoyo zamba monene ekimelo na motema elembi tofukami liboso na moko ekelamu monene ezali kaka sembo baninga mosusu tofukami liboso na moko ekelamu moko monene ezali kaka sembo baninga mosusu bakoki kokatana na bongo elingi boya lokola bana mike oyo bakoyima te na ntina na kitoko na yango mpe na kondima na yango bato na bohem mpe banganga moto na biso na liwa ezeli bisambiselo na alima mokonzi na bwanya nyonso na liwa komu na bohem tobondeli yo pesa biso toli na yo komu na bohem pesa biso toli na yo na bongo ezali kaka eteni moko na molulu oyo ezali kolakisa kosambela bikelamu epekisami na Biblia nzoka banani bazalani kuna tokokoba oyo ezali makomi ebimaki na Major Jones août 1981 volume 6 page 28 mpe eyebisi biso banani bazalaki kuna ndakisa George P. Schultz, Stephen Batchelor, Gerard Ford, Henry Kissinger, William Buckley boko kokanisa bato nyonso oyo batambolaka bolumbu mpe bazali kofukamela komu moko na mpamba boni ezali mawate Fred Hartley, Griffin, Highfoot, Kurz, Taylor, Ronald Reagan, Clausen, George Bush, William French, Smith, etc. ezali mawa mingi lolenge na kosala na lingomba misala na lingomba ekambami na ntina na bofuluki na mokili na biso na kobongola mokili mpo na komema bokonzi na sika na mokili mobimba ekozala bokonzi ekosalema na bonsomi na bato mpenza na kokondisama wana nde fascisme mpe na kolakisa mitindo na pape oyo ekotelemisa bino suki na ntina na oyo ekoleka na mokili mobimba mpe bondimela ngai nafandaka na mboka moko wapi ezali kosalama mpe bokoki komona makambo elekaka mikolo nyonso ezali somo kasi bokoki kobanga te soki boyebi mpo na nini ezali koleka soki boyebi yango te bokozanga elikia mpe ezali na mingi bazali komiboma mpo bakoki kotala yango boye te basali bilanga nkotomi na ibabenganami na mabele na bango mpe babomami kaka na mboka na ngai babungisi nyonso babungisi elikia babomi mabota na bango nyonso mpo na bango ezali malamu kokufa na esika na koomela bongo mpe boyebi nini soki bopesi mateya na boye mpe bolakisi oyo ebatami na nsima mpe mpo na nini yango ebombani mpe bokanisi bakozwa elikia mpo ete bakomona
ezali kaka bato te mpe ezali te likambo moko bazangi kososola. Ntango babandi kososola elilingi na monene, bakozwa elika mpe bakoloba wow, ezali suka mpona biso te mpo wana ezali kaka elembo. Emonisi ete Yesu azali koya noki. Mpe ekozala bokonzi kitoko topesa bomoi na biso na Yesu Kristo mpo mokili ezangi eloko na kopesa. Mpe bazali na elikia malamu te kozanga yango, bazali kokanisa mate na boye ndakisa lokola malamu mpe ezali konengisa mboka nyonso wapi etiami na misala. Kobatela mamoko te na mibeko ezali soki bubuki yango, bazali kokonza bitelo na kolakisa bino ndenge nini na mate ekoya mosolo kosambisa politiki ngita makambo na mokili makanisi lisalisi makambo na bokolongono na nzoto sambela bosalelo na basango ezangi eloko te oyo bazali kokonza. Mpe bokanisa ete bazali na mopanzi na mobali to na mwasi te na bongo, soki ezali na mangomba na mopanzi na mobali na mangomba na mopanzi na mwasi, boni bazali kosala nini? Nyonso mibale ezali liteya na egel. Yango nde mateya na egel. Bokanisa oyo ete Marx na Hitler bato na mitu makasi na mopanzi na mwasi mpe na mobali balakisami lokola bangona na mikanda na bitelo, batambolaki elongo na makanisi moko. Makanisi na egel na tangi makomi na moto na baluki minene na makambo yango wana ememi kolele na bwale na bayebi na ba marxiste mpe na banazi. Bokanisa ete ba jesuite batangisamaki ete esengi basalela mopanzi moko awa mpe basala na mopanzi mosusu kuna. Bokanisi yango mpe bakobimisa bitumba na mipanzi kati na mipanzi nyonso mbale. Etumba oyo na mipanzi babundisani ezali malamu mpona komema mbongwana oyo balingi lelo lolenge oyo na kosalela ekoki kozwama na makoki na makomi na commission trilatérale wapi mbongwana etombwami mpe kokamba bitumba. Boni boyokaki maloba oyo liboso, malamu etumba ezali malamu bokonzi ezangi suka na bongo bokonzi esengeli ezala likolo na nyonso wana elengi koloba bato bakotikela bokonzi makoki na bango. Bomoni oyo ezali koleka na États-Unis na ntango oyo na solo na boye bokonzi esengi botosi na suka te. Moto moko te aumeli mpona ye moko na makonzi oyo ezali na biteni, kasi mpona kozala mokokisi na mosala na bokonzi ezali kaka ndenge ezalaki na tango na nabisme. Botala egel bangomi bala egel na kati bazali bato na bwanya na sima na bokonzi na kamwe mingi nazalaki na Europe esili koleka mposo mile na Allemagne mpe bakambi bakonzi na Allemagne bakendaki kofukama mpe kotika fololo liboso na malita na bato oyo mpe balobi bwanya na bango nde ekomisi Europe na sika. Bakumisaki bango oyo ezali somo na koloba kutu makambo na satana mpona nini te koloba kaka bwanya. Mibeko na ba Illuminati ezali oyo ete nsuka elongisi makoki yango nde mobeko na groupe de l'ordre oyo ezali Skull and Bones wana elingi koloba ete bokoki kosala likambo moko atako bosali yango ndenge nini soki bokomi na ntina na bino. Ezali na bato na libanda bato na kati nyonso oyo Conseil des relations extérieures nde bato na libanda Conseil trilatéral bango nyonso wana Commission trilatérale esalamaki na David Rockefeller ezalaki na bato nkama mibale na mokili mobimba. Opération Bandi, activisme vers un nouvel ordre mondial. George Walker Bush oyo azalaki moko na bazala na Skull and Bones bokanisa yango alobi ezali likanisi monene bokonzi na sika na mokili wapi bikolo nyonso basangani elongo mpona ntina moko kaka États-Unis nde bazali na makoki mpe mayele na kobatela yango. Boni bokanisi ete bazali koluka kozwa mboka nyonso na mokili ekota na bokonzi yango solo to lukuta. Bokanisi ekoki kosala mabapesa bokonzi na yango na bango na mwasi mpo akoza bango ekokani na yango. Nani azali kokonza yango? Ba Jésuite. Na bokonzi na nani ba Jésuite bazali kolobango ya nyonso ekozala? Na pape. Solo to lokuta. Malamu siko banane bozali kokanisa akosenga nani bozali kokanisa akosenga bokonzi na sika na mokili koleka bato nyonso tango mosusu pape. Boni wane kozala ntina te? Okay. Azali awa bokonzi na sika na mokili esengami mpona bolamu na kimia na kimia. Ntango nini? 3 janvier 2004. Maloba na ye nyonso na mbula na sika esalamaki kaka mpona kosenga kotiama na bokonzi na sika na mokili mobimba.
mboka na Vatican 1er janvier 2004 Jean-Paul II abandimbula na sika na kobeta sete na likambo oyo ete kimia ekoki kozala mpe ezali mosala na moto nyonso mpe abelelaki mpo na bokonzi na sika na mokili. CNN wana elingi koloba nini? Pape abeleli mpo na bokonzi na sika na mokili jeudi 1er janvier 2004. Mboka Vatican Pape Jean-Paul II ayulaki na mbula na sika jeudi na libiangi na sika mpo na kimia na Moyen-Orient mpe na Afrique mpe kotiama na bokonzi na sika na mokili mobimba o efandisami likolo na botosi na lokumu na moto mpe bokokani na mbikolo. Alobaki nini? Pape Jean-Paul II atiaki makanisi na ye na kokobisama na bitumba na mokili mobimba, kasi abetaki sete mpo na kokoma na kimia esengeli botosi na sika na mibeko na mokili ezala mpe kotiama na bokonzi na sika na mokili efandisami na bantina na Organisation des Nations Unies. Asengaki kotiama na bokonzi moko ezali na makoki na kopesa eyano malamu na makambo na lelo efandisami na lokumu na bomoto. Yango nde mibeko na bato na kofulukisama na mobimba na kati na bato na kosalisa na kati na bikolo na bozwi mpe na babola mpe kokabolama na bozwi mpe biyano na kokamwa na kofuluka na bolukiluki mpe na makanisi. Boni, boyebi kokabolama na bozwi boyokaki yango liboso na bongo ezali na maloba mosusu mpo na yango babiangi yango kokabolama na sika na bozwi. Boyokaki yango liboso malamu. Sikoyo botika ngai na pesa bino ndimbola na yango kokabola na sika na bozwi elingi koloba kozwa bozwi na oyo azali na yango mpe kopesa yango na oyo azwaki yango te. Boni ezali bongo te? Sikoyo soki bosali bongo mboka nini na mokili ekotutama bamboka katolike to bamboka protestant. Bamboka na ba protestant ezali bamboka na bozwi. Bisika nyonso bokoki kotala. Sikoyo na kolakisa bino na mateya ekoya ete ezali na mitindo ekomami oyo elakisi ndenge nini bokabolami ekosalama. Mpe ndenge nini yango ezali kosalama, mpe ndenge nini mokanda na mitindo elobi ndenge ekosalema. Yango nde nakoki komona ezali koleka na mboka na ngai mpe bakonzi batomboli ata mosapi te mpo na kopekisa yango etiami mpo na ntina ndenge tokomona yango. Sikoyo ezali na iloba mosusu na ntina na kozwa na oyo azali na mpo na azali na mpo na kokabela oyo azangi yango ebiangami kimoyibi okoyiba te elobi Biblia. Pape na Rome alobi okoyiba azali kosala yango na komona na boye na kolakisa bino mitindo na ye na makomi bokokamu. Bokonzi oyo na sika na mokili ekozala esika moko ekosepelisa. Na koloba mingi awa te. Esengo mingi nzambe na ngai alobi bokonzi na ngai ezali na mokili oyo te. Soki ezalaki bongo bakokaki kobondela ngai, kasi ezali na mokili te. Bokonzi na ngai ezali kuna likolo. Esika wapi bozui na yo ekozala wana nde motema na yo ekozala. Nakomi mpe nazali koumela. Esika nazali koumela mpo na kokangolama na oyo nazwi. Mpe nayebi ete na ezali mpamba mpo na ngai. Boni boyebi ete na mboka na ngai soki bokei kopema mpe botikali mosika mikolo ebele mpe soki bozongi ndako na bino ezwami na bato mosusu mpe bokoki kotia bafuteli na sika te ata ndako ezali na yo. Boyebaki yango mpo ete bazali na mposa na yango na bongo bazali na nguya na kozwa yango ozala te. Ezali sekite ezali solo kosalama. Ezali somo. Kasi nani akoyokela yo mao? Nazali kosalela nzambe oyo alakaki biloko ebele kitoko. Ata biloko na ntango moke na ba oyo basalelaka ye. Bilaka kitoko. Mpe soki na kokenda kobongisela bino bisika. Na koya lisusu mpe na koyamba bino epai na ngai ete esika ezali ngai bino bozala wana mpe lokola na ndako na tata na ngai bifandeli bizali mingi na kei. Na solo elingi koloba te bandako elingi koloba bifandelo. Nzambe abongisi makambo mpo na biso oyo ebelisaka mokili na kotala. Na bongo botika bango
kozwa bokonzi na bango botika bango kozwa bisengo na bango po Nzambe na ngai alobi mokili oyo ekokoma na suka na yango mpe bokonzi na Nzambe ekozala libela na libela mpe na suka te. Bozanga te na mateya ekoya. Tozali sikoyo na songe na ngomba oyo ekomema biso na bisika na kitoko. Matondo pona boyei.